tant autour na mutuna ya bilan ya bakonzi ba gérer biso na ba secteur na bango na nazo bandana ni bosse pas chez la lingeti nazo banda bilan na ngai pas chez la tu retiens la photo ça la bien maître Yves merci chez la lingeti a dénoncé Miyibi Ebele papa ya batu mobile batu Gilles Alingeti a dénoncé, millions. Garant de la nation, le commandant suprême, nous comptons a payé confiance à l'obino, côté à Mambiambongo. Gilles Alingeti n'a besoin de Zoéko. Mais Gilles Alingeti a dénoncé Batou Belé. Donc, Bila Alingeti, c'est très positif. Par rapport, il y a un mandataire, on a un ministre, Moussoussou, on a selon Gilles Alingeti, on va piller, on va sisser. Bon, moi, libéré en Gombe. Pour le bino, on va te bouiller. Na boye bagate na omoni mabele miliki plutôt to melaka wana outa na mabele ngombe basala ndeni ngombe asala ebimite afina ngoboye eza kola ba ministre na afina baomela Gilles Alingeti omoni bo miliki mingi pardon batu musufu wamela et comme ngamona Alingeti et c'est ça le grand problème Alingeti sera le biboye Alingeti mwana mabe Alingeti afuna pam mais lengi na onini Alingeti abeta rabiloko celui qui a ça la bilan pendant un mandat, il y a un régime à président Félix Tshisekedi, il y a Kalingeti, Nabimi, Moutou normal et puis bilan très haut parce que Assane Moussala n'a pas norme et puis n'attente il y a Tata Mokonzambok à part Alingeti, bango nyo so sama le konde tina se tijim. Alingeti a bêti bango biloko tellement semble la mingi. Ba gérer biso na ba secteur na bango na nazo bandana ni bosse pas Gilles Alingeti nazo banda bilan na ngai pas Gilles tu retiens la photo ça la bien maître Yves merci Gilles Alingeti a dénoncé Miyibi Ebele papa ya batu mobile batu Gilles Alingeti a dénoncé millions. Garant de la nation, le commandant suprême, nous comptons a payé confiance à l'obino, côté à Mambiambongo. Gilles Alingeti n'a besoin de Zoéko. Mais Gilles Alingeti a dénoncé Batou Belé. Makamambongo, n'a pas preuve à l'appui. Mais, tout le monde a mbongo boni et zone de la caisse à l'État. Ceux qui ont mutune à mbongo boni et zone de la caisse à l'État, ils ont sous t'as chargé la Alingeti. Zoabiloko. N'a pas besoin de Zoabiloko simple. Pourquoi? Gilles Alingeti a kangi Miyibi a dénoncé bango, mais t'il est là, bakanga bango te. Donc, bilan Gilles Alingeti en 2022, très positif. Zoabiloko. Vous s'est retrouvé? Nabandela. Gilles Alingeti, bilan na IGF, c'est très positif. Pourquoi? C'est parce qu'il a dénoncé Moussala Naizali comme ça la patrouille. Azo patrouille. Mongo Yibami Wabi. Et quand tu vois ça, Gilles Alingeti a dénoncé. Mais malheureusement,
bilan ya batu mususu Gilles Alinguet apesa ki dossier pour basala bilan na bango, c'est très négatif. Pourquoi? Parce que Gilles Alinguet a l'activité moyiba azali abokangaye, bakangi na bango ete batiki na bango ye. Makama Covid a 8 millions, c'est combien de millions de dollars? Moutouana o batana ke pa Gilles Alinguet na rapport ya Gilles Alinguet. Tout le monde sait ça avant la biki ali ya mbala de calmement. Makama Covid a 8 millions, c'est combien de millions de dollars? Moutouana o batana ke pa Gilles Alinguet na rapport ya Gilles Alinguet. Tout le monde sait ça avant la biki ali ya mbala de calmement. Gilles Alinguet bilan très positif. Oya kobo yango lobo andoki. Mais batu nyonso batalaki ya miyibi ba ministre ba mandateur, est-ce que batu wana ba koyebisa biso bilan na bango eza positif? Je dirais non. Bilan Alinguet c'est très positif par rapport ya ba mandateur na ba ministre mususu oyo bazo yiba selon Gilles Alinguet o ba piller ba sise bomo libela ngombe pour le bino bato boyeba na boyeba te na omoi mabele miliki plutôt tomela wana e uta na mabele ngombe basala ndeni ngombe asala ebimite bafina ngo boy eza kola ba ministre na afina baomela Gilles Alinguet so amoni bomeli miliki mingi pardon bato musu fo wamela et comme ngambo na Alinguet et c'est ça le grand problème. Alinguet sera le biboy Alinguet mwana mabe Alinguet afuna pam mais lengi na onini Alinguet ya beta rabiloko celui to lobi to sala bilan pende ya mandat ya régime ya président Félix Tshisekedi ya Alinguet ndabimi mutu normal et puis bilan très haut parce que Assane Moussala na ba norme et puis na tante ya tata Mokonza Mboka à part Alinguet bango nyonso sama le konde tina si tijim Alinguet a beti bango biloko tellement sambela mingi. Bon, les Kassaïens viennent ici, ils mangent le chien. Nous avons mangé ça dans ta bouche. C'est dans notre bouche. C'est dans notre ventre. Laisse-nous manger le chien. Oh, le chien, c'est l'ami de l'homme. Entre le chien qui passe la nuit dehors et la poule qui passe la nuit, qui est plus ami? Mais tu manges la poule, non? Dis aussi que le cancrela est ton ami. Il passe aussi la nuit avec toi dans la maison. Dieu a créé toutes ces choses pour que nous en jouissions. Vous mangez les serpents, nous mangeons les chiens. Et le serpent, c'est le symbole du diable. Nzamba tomboli Congo bana poto. Oui. Donc comme na katiera baluba nana ndimaki. Donc ndimaike. Katiera muluba na États-Unis. Wow. Fara na docteur katiera pona ye. Taranzo. Atadi. Ndeza la katiera baba bundaga ne basona na anglais. La docteur bani otage na anglais. You. Where because is the world. Chop my money di WWE muluba pa fâché à sakera docteur ni wewa. Legere mona ni wabinkole. Udigulanga nko etu akupindie. Kambala mboka nyaso. Tele mapetuna. Bakoloba ndenge ya kombato. Ndengo ya tokobola. Kambala mboka nyaso. Tele mapetuna. Bakoloba ndenge ya kombato. Ndengo ya tokobola. Kambala mboka nyaso. Tele mapetuna. Bakoloba ndenge ya kombato. Banda sena jantotela na boma pe na matadi na koti na kisanga.